merci beaucoup dans mon réalisateur cadet pour Nzombo Kitoko, il y a frère Enoch. Donc, il y a 4 albums, il y a Saint-Esprit, nous te désirons. Donc, Saint-Esprit, tu as un posa na yo, oya o kamba, bisonnet, biso to zaso to lam kinetongo. Nabika Saint-Esprit kambanga, inyo sono kolo, besika na oniata, cuisse de poulet. Tellement to kamba na Saint-Esprit, on to ba chinoise. Pour biso to changer quand même ceinture qui voilà. En tout cas, na ebi Nzombo oyo. Et c'est ici batu nyonso ba outil église o nyonso baza branché na RTGA ba lobi number on na ebsra no RTGA bon dimanche donc voilà frère Enoch bonjour et puis bon dimanche. Shalom ma sœur, shalom Karen. Shalom frère Enoch na monyo ina Bible. Les aloko la mundu ki na biso c'est ouais monte église ya mona tamula mundu ki nga eza identité ezali mundu ki nga. Voilà, bonne santé puis bonne moussala parce que tu dis que yoza kana mboka ya mikili ya malili mais aux années na Kinshasa ina compte à boulot to yeno kama vacances. Bon d'abord na pamboli nzambe pour na passage na ngai na ngolo bakano passage na ngai d'abord ezaki na compte ya vacances et en plus le kola na beta kanda musique ezaki pe na profiter na sala ndani sala nga uitikalaki pour l'album ya onde mais na ba clip non na mona ki clip moko osali ngo même place na pasteur Moïse Mbiye et pourquoi pas au lançant on nenge comprendre qu'il passe là on a idée au bandela ou quoi. Bon par rapport à clip wana ceux qui nous ala vraiment ceux qui nous ala OK ba mama kasi frère Enoch par rapport à clip wana ceux qui nous ala franc clip wana na ngobi misango mais il y avait vraiment trop de polémiques par rapport à clip wana oh na bino côté kuna ba ta polémique bon polémique mais interprétation mabé les gens ont mal interprété ba bini que landisi bon batu na batu baza na interprétation ya bango donc nani ndako kota na rata polémique mais non oh il dérange qui oh ba lobi landisi to ba lobi ki selon batu ba lobi que non salle wana isa il paraît-il il y a éliminante ils allaient seulement ils a temps plein bon selon bango quant à moi ngala louer en salle roi mutunyoso a louer salle ngasa clip mais apprendre batu l'interprétation comme ya mabe bon yango bebi son olena koma li baku pona batu mususu na bino to chano mpanzi lotala elodineyasi ah bon OK. En tout cas, na ebi ke batnya so ba olanda biso ba comprendre parce que pour nanga na éviter et le reçu du miseli mbongo louer salle aucune peut balancer les biso parce que tu as besoin mingi ya message ou ils en a quatre tu as posa tete be ça mais na salle na motukani message en ande est important. Komoni Karen biso ba congolais toi na culture morobe congolais jija d'abord muninga tango jije muninga tena na moi mutema mabe alors on comprenait que non il y a quelques musiciens chrétiens au pays qui est dans la cima juste pour la combattre et que non te saluana ils aboye frère non pas que kuna mda salima clip kuna bon pour na kata ba rimer wana ezaki ke na éviter ka que clip ngo le cas na stopper clip wana na rotala ndeni na ko refaire clip wana voilà frère Enoch oyo eza album na liboso oui eza album na liboso ah ouais ils ont combien de titres bon album ils ont 12 titres ndé mais c'est quoi déjà clip autozui déjà autour les qui ça mususu déjà ouais mususu pesa déjà dans combien de clips ils ont déjà prêt ou badbo oui ils ont prêt ils ont qui 5 mais tout le monde moko wana etikali 4 donc ils ont le 4 à partir de YouTube où il y a betara Enoch voit pas déjà au moins la clip ils ont là mais on dit là qui n'a des clips où il est qui please mususu pesa wana va frère non elo ni penza et activa ki yoko moyembela nzambe parce que on peut jeune garçon on peut na mukanda na yo misala peze belé mais côté la musala nzambe esenga ba sacrifice belé ou vraiment esenga bon esenga trop quoi côté na sanctification ni pour ça que na Bible ezana prophète morobwe na rata Bible comme na ye yaki prophète c'est qui encore le nom yaki prophète Jérémie je pense ouais nzamba pese vision mais il y a mimona qui non ana mona muke par rapport à vision que les sous na Jonas nzamba tinde akendo te na Nineve par rapport na yemo kwa moni donc aza incapable okekuna akimi mais lokola ezalaki
ezaki eloko oyo nzambe arekomandaki nzambe ye moko apermettre asali keno mbisi amela ye akende kaka kosanza ye kaka esika oyo batindaki akende te ngolakisani appel à nzambe kokima te so je appelle neti osko nzambe abengaki yo ndeni ke abikisaki ndeko nomona maladi to bolalaki oloti molimo santo abimeli odi eyaki ndeni nga appel à nzambe eyaki d'abord na ndako kobeta musique profane donc musique rap nzambe akutani na ngai alobeli nga à travers ba serviteur na ye baye bakutani na nga ateyi ngai nazwi baptême à partir ya baptême nde nzambe akomi ko orienté nga ti lelo ndenge nazali. Ok, frère Enoch toki koyeba relation na ona ba pasteur Moïse Mbie, ba frère Mike Kalambai, ba frère kuna mpoto bozana frère Aimba oh liwa eko ouais frère Clovis. Bon relation tokoloba nayebi bango atake ba yaya ba kulutu bazobeka besoin déjà temps ya bon pasteur Moïse Mbie au moins to komanaka na kata Facebook to solaka pasteur Moïse Mbie au moins toza la relation bien to solaka na ye mais ba misusu nde vraiment nanu na vie opportunité te ya kokutana bango tendoza nkinto lakso ba frère Matou Samuel ba papa Patrice ozo kasomona ba mama Lisi Ali ba mama alors en tout cas et ça la bien mais voilà toki koyeba sikoyo ba difficulté ni beaucoup tanana parce que koyembela nzambe comme le quoi pasteur biso ade to zarali ke mutu sozo yembela nzambe donc yo koko sa mambo biso to sala te bon ba difficulté za tellement belé parce que vie chrétienne est d'abord vie habitumba vie chrétienne est d'abord vie habitumba parce que même ata Yesu yemo pas aki combattre non aki 40 jours na désert tango azongi nzoto ya kimoto elembi nyoka ye a trompé nyoka ye asali ka kosaye mais le quoi ye mo azaki nzambe a comprendre que o yazana ni nyoka alinga ko isanga alinga ko sanga donc vie chrétienne eza vie moko ya bitumba encore biso ba jeune ba tentation eza belé mais bino wa tentation ka côté mon côté ba sero ka boyemba na bango wana non c'est pas ça tentation eza ka te que non ta ba sero tentation eza partout même la famille pe ba tentation ezali même donc partout tentation ezali mais ce qui est vrai zani mutu mo taza saint mo taza saint et cause la que non mabe moko ye okui otelemi zamba telemi so mais zamba protéger biso pesa biso makasi a soutenir biso na onyo sauter les kara nzambe toujours vraiment la biso atika biso parce que loko les vision na yeso apesi vision on peut s'appeler provision alors provision ezali makasi o apesa biso na tango makambu ya mwana des provision. Voilà, merci beaucoup frère Enoch que vous fiancé occupé. Bon, frère Enoch nana zuite azoluka. Je me méfie na répondre à la question là mais c'est que vrai naza père de famille naza la bana donc na la bana père de famille donc na père de famille na bana responsable. Voilà frère Enoch donc yeba na ba vision na ndengo yimbaka idée no ezaka do muto yo sepelani que ça ne featuring na basali ya nzambe oyo tala ko pe ba ke yepenza mama oto papa onenga yimba moko nzamba osunga na zana ino senga ka featuring. Bon na ndako préféré na sa featuring na sœur Marie. Bino bozaka ka mutu soki azatende akomaka bien mais eraki na bon moi frère. Frère Christian Lita c'est otalanga ayebike na yaki na 2015 to yimba na sœur Marie Msam. Sœur Marie ayebi to no yimba na. Frère Christian Lita si ingénieur de son ayebike abenga ki sœur Marie abenga mais ça non moi extra sœur Marie pour ce bon mon ani pour la qui sait que lingaka ye il faut pe moi eloko ne moko. Pona kotala na kitala tala ya roi ngolu epesami na mwasi na ye mwana na ye de moto azingolu ya kovanda na ndako na ye pona kotala na kitala tala ya roi ngolu epesami na mwasi na ye mwana na ye de moto azingolu ya kovanda na ndako na ye Nzambe ozali roi. Merci. Na yo ndeli loba na yo okumisa makwete ngolu
Et pesa melinga princesse. Voilà, merci beaucoup frère Enoch. En tout cas, moi le basco na ba fan non public au botalo na bandiko botalo na mboka musika passage non awa ozonga poto quand ozana kin pona combien de temps ba bengo na numéro nini so mutaluki na Facebook na kombo nini. Lilo basu kezali raka non message na nga ezali amour du prochain na mboka na biso Congo. Tolingana ba politicien bolingana, ba journaliste bolingana, ba pasteur surtout ba pasteur. Surtout parce que so tangi na Bible quelque part au monde Paul Azolobani soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur du Christ. Donc Paul Azolanda ndenge Yesu azali. Alors ebinde na omo kanando sapebe na omo na vie de Niles et pasteur de Niles. Gloire à Dieu ma sœur. Yesu message na ezaki amour du prochain. Alors biso basala nzambe photo za la kata zel ya amour du prochain. Donc amour wana fait za kati na biso. Donc biso pasteur biso ba évangéliste, biso ba chantre chrétien, il faut toi un amour du prochain parce que batumsusu ba mona que non, biso vraiment tozana kati ya bonzambe. Voilà, merci frère non que ce que muto linga sola non a mono au Hollande déjà occupé sa numéro na poto. Bon, numéro na nga soit des ali 0046 704 76 21 49. Donc 0046 704 76 21 49. Mutuaza dans la posa sur la langue, mutuaza posa par exemple comme melanga, arokomaka na Enoch Bois Papa na kata Facebook ozonga rapidement donc mais na profiter na remercier d'abord na remercier pour na biso 33 ti Tengue Nzambe mdabatele za soutenir ye na remercier Eugène Ka Bongo. Eugène Kabongo toujours présent. Donc, il y a vraiment Zamba Kanisaye, on a remercié Landry Sidi. Donc, on a fait symbole. Donc, frère, ça le bois comme avant, oui. Nous avons remercié maman. Ah, ok. Remerciement. Nalibanga ya ndemonte. Ezali recommandé dans la Bible. Au moment que Paul Azoloba, peselanga mbote na bandimi ya Corinthe. Donc, Paul Azolo recommandé peselanga mbote. Donc, c'est normal, tu peux simboter na bâtiment baotala ba pasteur nyonso topesi bango ngapena pesi mote na madame Brenda Mboma recommandement na pesi mote. Voilà, merci beaucoup. Je crois que dans zone ngakuna na ngambo pas que de les cadets de tous les réalisateurs Achela Bisso les hommes avec Tatiana Cruz, madame Brenda Mboma, les hommes tokolo bati tokolemba. Mais est-ce que bakoyoka, est-ce que bako changer ba bien na ndenga mi bali bon le kola na ndenga na bino bongo la général Akaflex le kola ndenga na bino ba Jean-Marc Kabunda 520 ndenga na bino ingénieur Diazo Neymar Lekechu équipe nationale ndenga na bino Tanya Mabedi otemezo kie Lucas solution okitenga Lilita Pene ambulance un cuisse de poulet aza branché Sandra Lina ba beauté yangwana grâce de molasta donc batunyo sokande na binze ba Schengen na boyoki batbalingi ba benga Schengen bo bengi na 00243 81 14 25 152 donc 00243 81 14 25 152 bozo Schengen bo bo solo la mamba chama mamba libanga donc toza déjà na la team wata donc toza na ba musicien, tu zéli album, boss la veille album, le 28, le 28 et l'équipe, le 40e grâce de moi, le 25. Ah, donc tout ce qui est sur 3 jours, 1 mois coca, il y a date de PC biso, mishkana ebité, message de Noël biso album ebima, lobby. Merci beaucoup Karine Mukonzi. Et déjà bateau bazar Rosela. Et pour commencer, to banda maman nengona message à la team Wata. Et à Imo héritier Watanabe. Donc, à l'Obaki, tu as présenté ma condoléance à la famille aux victimes parce que la famille au Baouto Bungisa, Baïbango, Bazaban coupé, Bisson avait vénémé les cas qui les 19, dans les 20, donc, et qui est indifférent quoi. Et par rapport à disque Néo Lobby, le 29, on a tout chaka. Tant que comme ils ont des vacances, industrie où la duplication va céder. Il y a un moment qui peut s'agir. Et tant que le lobby est en septembre, il fallait que en septembre, il y ait bima. Mais le rôle BM, tu check un BM, les lois, mon motambola, au kuta, oui, et tekisina ba chumba, Android, so kutane ba gene, bazara Bluetooth, ya refungwa ma po, ozanango, tchelanga, donc tindelanga, non, en tout cas, félicitations à le lobby,
topesa temps topesi moi temps na BM ekotape bato ndenge ekoti mais semaine oyo na fin toza déjà na ba fiche awa autoroutier la bino le 1er octobre ye akozala bongo na Canada azoke Montréal ba bengisi pour na moi soirée moko et puis après wana akozonga à Paris début octobre wana kaza pour la préparation déjà sorti à disque ekobima na mi-octobre donc pour ton information pour l'information de ceux qui nous suivent kala mingité ndenge ka lobagi na bino bozala kimia alobagi la douceur du miel ne console pas les piqûres de l'abeille. Ça va, tu peux si bien moi douceur moi miel, ils ont bon voilà, merci beaucoup. Et puis bon soit sigo Camille TP tout là ça piqûre abeille donc des fois t'es quoi. Voilà, merci Diego. Moi le message lobby toi qui na soirée BM na Paris, photo relancer général à kato ba ke soirée les cas qui bientôt combattant à sala musala na ya aka flex photo benga lisusu pour parce que mokondi. mingi mokonzi na bakisaka ba programme na biso ya Kinshasa toza na police bato ebele baomituna orchestre nini tozo travailler wapi toza pena en coulisses en catimini toboseka Diego yelo bakabo Diego Milito c'est la douceur yebna za rasura zolo bomona Diego voilà Diego ngana olingana no bobetana nzembo ya tete ndai après on continue ko ba va comprendre parce que toi andi na ba musicien parce que boulot na bien koyemba tous au moins avant goût Aria de kajinga na ebite olingaka nzembo ko sepela Ibrahim Costa Matayo pesi yango bizu Ebofamisela yo matata Ebogotala kana matete ndai Atikala firma muna yo Ao deside yo boya Boya no makasima na kotika yo te No shele futa Ngano system ankaina ale Mamadou Arisho Mama Bibi Chamala Natonga boulevard Namuna motema na ngai Pomituka nyonso ya plaisir elekelaka ngala muchima bolingo lelo ekomi kaka bambilansa déception ezotremba leo nga moteki cercueil balingi bakundanga na karton nga moteki cercueil balingi bakundanga na karton buka na yo manga na libanga kasi kokoti fo kaka yo na mati nzete na sieti magnifique apende na mati nzete na sele moki Pona mona yo echeferi musangu ma chère amour du cœur coûte Nemose sika na motema moto Sache que tu es cher na motema gena Demone Chef, est-ce que beaucoup bandaka na refrain te maman parce que Toki Masimangonga Joyeux anniversaire refrain ouais Voilà Shamina ngaya Ema mama Fungola motemi Na papa tati Siamala kati Meshela mama na Fotokopi no ya bebe Fotokopi no gerite Fotokopi no gasete ke wata Elonge mitiana bebe Zapate wofwedese Eloga iso Voilà, malheureusement qu'il a fait un refrain, même si nous Toki Massima Ngonga, il y a qui copie sa message, on se présentait pour un bateau bataillon Kakalelo, parce que Bissot on s'est présenté aux chanteurs, danseurs. Ouais, je reste foudré. Tenoris Nabino, veut dire, tout Sarah Mouchaya. Ndenga to lobaki ndenge boss live alba na biso toujours to sara musala mwezo sara Monsieur le chanteur dans la bino retira la bozela veut dire ya lobeza pena mingi te mingi to yemba na biso to pesa bambote ba bon dimanche pour programme tout presque déjà voilà Diego pesa moi ba mabanga non parce que to kabana déjà to komi kocheté merci Karine na pesika ba bon dimanche na ngana capitaine Salomo pesa bambote na leader le leader de Matongue, Eric Foury, Thierry Bouda, les réseaux, Merlin Botalimbo, Marinette, Katongo, Trésor Simbi, Gilet, Manda, na Pessimotena, Ornella Ilunga, joyeux anniversaire, Bijou Maï, bonne guérison, merci. Benita Njoli, partenaire. Merci beaucoup Diego, chef. Ouais, Karine Mokonzi, Ndenge Vandi Boy, David Louté, Telmani, Toza Oulananga, mon ami.
David Mayola grâce te monté David Lutete wana zaka moko wana kaka De Mayola Ibrahim Costa Mamadou Arisho Mama Bibi Chamala Magnifique Append Jack Love Yoyebi et Cheveri Muzangu yaya yeb na côté go gamna lela et Cheveri Muzangu yaya to kenda pe ba côté wana Chancel Mbemba Demige oya biso Chancel oya biso Eric Ndumbika tola Dan Kadima Kadimex Daniel Massaro, le président, Moutalekio Azate Zara, Leonardo Obosani, Maître Kazi. Tozana Bango, Maître Kazi, son éminence, c'est le péché mignon. Maître Tete Kabwa Kabwe. Maître Tete Kabwa Kabwe. Décollage dans le danger. Délégation Benfica, Junior Gouvé, Nabosanité et Fracat, et Frazi et Fracata, Nono Kanika, Giscard Bomonia, Beni Monkulu. Merci beaucoup. Olivier Mayasi. Chef, je crois que tu as un BM. Ah, il y a deux personnes parce que tu as un Simangonga. Dimanche à toi, Jobu Mbala, Kashito Dilolo, Anthony Baka, Belinda Black, Alain Songo, Nadine Akei, Mami. Merci beaucoup pour comprendre. Vraiment, tu as commis na souka. Il y a un abisso beta santé deux personnes, ouais. Sa frontière na kitambo gaz dansika kipanga Jérémy anabeka tumba talala Pichuki à la Laetitia. Merci beaucoup pour comprendre que cette émission na bino gare centrale et à chaque dimanche à partir à 12h40 en tout cas comment on a les sous dimanche qu'on y a pour un nouveau numéro na bika et ça du plaisir na deux jeunes honorable plus moi bilou